Comme tout le monde a sopi biso na wenge. Nani susu? Abraham. Non, mignon Abraham, vraiment, niveau au CPL visa, niveau surtout que le visa, et lequel mokil mobimana, ba wario, ba moutou, ba kamwe. Pour mignon Abraham, on a moutou, bimé, pas grand leader. Jibem Piana. On a moutou, qui n'a pas porté avec grand leader, attends, son mikil est belé. Yo, pendant mignon Abraham, au leki, yo, bonaroye, bana. On a chanteur, mais pas grand chanteur, papa chéri, Jibem Piana. Ok, n'a pas porté trop. Mais comment vous surtout que la visa bongo pendant donc et sopier ma bé. Ta mignon Abraham aloba za massa ba. Aza massa ba héritier génération mon ba héritier. Mais héritier so me ba tout poto ba 30 ba 35 personnes poto. Ba déplique bon même. Déplique ou ta même ba tout poto, même na porte parole. Fabriga si ta même poto, Fabriga ça va na ki na zo tinda ba porte parole bo kende bo kezo free maboye. Boa génération moroti. O tchaka temena miel ki na ba misa free d'ici. Mais yo ba zo le visa. Et vous avez là. Et puis, vous avez les gens qui nazo lancer appel na oya ibike ngana bimana ye. Aki nikuluka mosena nzambe moko boye. Abondela pona ye. Po bimai nanga ite. Mobo wana bimana ko Jacques. Ye mo akota bonganga na pa luka wera sona acha na liste ya batomiki. Alors, ye mo na kende ko luka nzambe, aluka lunga nzambe. Toko ye orchestre Oteli qui na kisi yeba ke carrière nos amu muke o kata na lokola bombo ko Jacques. Badir ya kisi njora na koloba ke wera sona kosa biso. Et puis yo baza ko taquer ba loba ke o umeli na le roi de la forêt à Londres. Ya pa mbokenda te. Kisi nzora ye mo azana no fidèle te na nzoto na ye moko boka keza fidèle ka pa mo tema ok susu si azo kende kisi nzora aza fidèle te na nzoto na ye nzamba sale mwasi ya ko mobali tala muto aluka corriger nzambe est-ce on a mutu est-ce que to solo sika batu bazali wana za mutu te ye to ebe sika to tia te to ebe to tia nyama obe to tia likelele obe to tia libanki to eba to tia ne sika nini comment on a que poto ka muteza danger na vanda na bon marché tala parler na ngwana si résidence ya ngwana ba tu sur na poto vanda na bisika boté bana ba chambre bah oui sinon pourquoi bangisa nga poto. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches. Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Senwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Quand on est expliqué Rabino, l'actualité nous oblige à Rosana Panzara Sango. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis venu vers Piroger, mon Mboka. Avec lui, on va essayer de décortiquer cette émission ensemble. Mais avant de commencer cette émission, Arnaud, le réalisateur de cette émission, on a raté la grande équipe de Congo Mokili. Encore une fois, joyeux anniversaire à monsieur l'ambassadeur Adoyi Wazarota la Bisso Place Azali Kuna. Un grand merci à Eli Soussou pour l'opportunité. Et puis, un grand merci de Soussou à fidèles téléspectateurs au Batal Arabiso, prêta Bisso, main, au soutenir vraiment. Émission na biso binomo boyebina. Je pense bien que Bota la biso na bosanité du côté de Brazzaville, Poto Zalingraté, Olivier Doumou, l'honorable Gaëtan Kodia, Yaline Mouima à Paris, Dr Jackson Lubang à Paris, Tatiana Biton à Paris toujours, tout bosanité, Bandero Nosto, Atala Rabiso, Paris Hotel, Mike Katang à bosanité. Vraiment vous avez belé Mike Katang à bosa vraiment belé Bota la Pébiso. Et quand on est expliqué Rabino, tout ça bon on Piroger mon amboka tout sur la moi actualité. Je reste pour vous Piroger mon amboka qui déjà je dis bonjour Piroger mon amboka. Ouais Ibrahim, bonjour à toi, bonjour on a fidèle internaute surtout.
branché à ce net moment. On a vu que ça fait très longtemps. Bon, on a soupir au chien Binoté. Donc, par là, avant on a fumé la bassang, avant on a fait surtout. Nous avons présenté ma condoléances les plus attristées dans la famille, il y a YouTube Mobimba, famille, il y a chroniqueur, on a surtout il y a YouTube. Oh, tout ça, on a perdre des éléments majeurs. Donc, premièrement, tout ce qu'on perdre, petite sœur, on a propre Flore Makinisi. Donc la Mingazor, nous autres, ma belle à Pamba, Flore, que son âme repose en paix. Et tout ce que c'est surtout chinois, donc Hervé chinois. Donc, Aza parmi les caméramans, toute la journée, vraiment, que son âme repose en paix. Voilà. Ibrahim, moi, je suis Roger, toujours fidèle au poste pour nous répondre à la question qui sont posée. Je suis sinon qualifié, lui-même, si na boss na ngai. Tata Mokonzi, comme mon nene a wenge, mon amboka Werason, grand formateur à musique nabiso, muto azongsi bilengi na kata ya Kimpwanza. Balobi mikolo bilengi, donc babe en Kimpwanza British pour Werason le roi de la forêt, pour tous les combattants makala mako ninga na mako tika la na kata ya Kimpwanza mikolo yo donc mardi, mercredi, jeudi ils ont une d'affaire donc voilà, on appelle ici le roi de la forêt Bambota trop. Et il y a Théo Zambrota, mon boss, il y a Théo Zambrota. Au Vandara, au tali téléphone, petit n'a pas que l'homme est là, au tali lokongo, Bambote Skazali, peu de présent Alain Boussi, Cercle Royal, Yannick Kouba, le président Bruno Loubi Kambon à propre. Bruno Loubi Kambon à propre. Soin. Ah, il y a Bruno Loubi. Bambote na M22 Business, Fistoy Toukou. Serge Makila, Dragon de la Monnaie, à Somba Trop. Et PDG Malou Avocat. Voilà. Puis Roger Sigo, on a répondre à ma question quoi. Voilà, Bruno Loubi Kambon à propre. Big up na yango. C'est vrai que moi longtemps vieux, il y a eu Zaranango, il y a eu Bigagratarate. Merci. Mais on a un problème là, Flore. Makinisi. Ah, na rozana problème de na Hervé Chinois na problème. Jamais Hervé Chinois ndeko nanga kutu donc ya tongo ya kosakana te. Depuis ba Carmel Odia. C'est na présenté on a une émission mususu. Ah mais arrêtez hein. Ah et pas non. Mais ba émission to sagi déjà. Chaque jour faut te passer ba condoléances. Et si le thème attend non ba kundi. Non ba kundi non peut bimiter. Merci beaucoup. Chinois, sincères condoléances à la famille et puis Flore Makinisi encore une fois sincères condoléances na ba youtubeur nion surtout na ba youtubeurs tout. En tout cas tous aura toujours ensemble, tous aura toujours ensemble. Tout en bon abisso. Puis Roger mon amboka. Bon d'abord basangwa les rois de la forêt, lobi nazali na répétition na mona ndenge ki ponza, déformé yango. Neni le roi de la forêt moko. En tout cas, ouais rason bato ba lotaka asila, bazana na temps ebele ko lota po. Nabiso que phénomène ara phénomène. Kimpwanza là la kala ngodia Kimpwanza c'est là la rapport Kimpwanza avec Zaiko et Zara Kimpwanza. Mais siko yo bika et là nango. Et là qui bon et là il makasi. Ni ba miel de soba zawana, ba miel de soba mwana. Voilà tout bana. Ya poli. Voilà tout bana ko polémique viva la musique bazawana. Viva la musique papa mbaza souté. Le roi de la forêt Werason appelle ici moto pour tous les matins donc il m'a montré qu'il pense à n'engue zong bilingue tala n'engue moins des opéla donc elengi moi qui toko vraiment ça fait du bien yoga donc yo ya kilo monaki quoi yebisa pa oh non ba yete ba yo mona bilingue qui pense lelo merci monaki a Jani japonais Kyoto en tout cas qui parlait là bango tout ça moi qui toko lobi na habité le roi de la forêt pesa bisoka ba couleur rwanda lelo pe surprise ils ont dirait lelo surprise lelo donc na biso que ça mène kuna fabriquer ça yaki oh toi dans le jido la yaki pour toi dans la japonais a Jani ba tu mikolo bazo le kaka là mais on est un passage obligé sans les kinda coûter on les faut ça ba bénédiction tout ça c'est l'orchestre tout ça na siège on va doyer à clair nous so tout mercredi jeudi donc tu vas doyer on est un siège pour bosomba te kasi siège yango wana et c'est on doit kuta na mercredi jeudi on est ya kulutu na biso Archidaniko ouais na pese mbote mais le roi de la forêt santé za kitoko mais mon mboka l'album Morote toujours continuer toujours aux là kasi ça bon bozo que ne bongo idiofa te idiofa te bulungu pardon on a précisé bana ya bulungu le roi de la forêt ngeke azoya kuna na bulungu kuna déjà azoya déjà na bulungu azoya kosala nini beta concert le roi de forêt beta concert wala bampangi na ye le prix aza wera sona beta kuna te le roi ba réclama qui
Ah, que servi bango. Ah, on a servi, bon, mais tu peux m'en battre mieux, le roi de la forêt, il a tigane sundula, à Kénéga politique, parce qu'on est que on pré-campagne. Non, il faut tout le bana, tout à la claire, le roi de la forêt, Werason, Azali candidat, député national. Le jour où on recommande député national, à siéger, on tigane siéger, après, nani a dauphin Zalarat. Dauphin. Parce que dauphin aux ala nani, dauphin mais c'est que le mine musique. Na émission que le roi de la forêt, ceux qui ont voté au côté parlement, a voté la loi. Après, dauphin aux ala nani. Ah, dauphin aux ala nous les ton à assemblée. L'assemblée te, nous les aux ala nae. Mais on tient la biso quand moi. Suppléant na mo razala wana ah bundela biso voilà merci à bundela bana bulungu mais personne bana poto bota la biso c'est vrai que ba concert ils ont betama il faut toi ben concert na poto na Orléans na novembre ils ont les gars non ni ne biga mambe beleza les photos sur la parce que internet eza koninga na piro je mona mboka na ndeni boyo bitaka internet eza koninga na na biga ba chroniqueuse mi balé ba kufaki quoi. Ah, bango mi balé. Toi bon ba ningisi internet. Ou ba ningisi. Toi ba artiste ba ningisi internet Mikolo. Ah, boyo gité chez le voisin Fali ku na 54 visans. Oh non, ça la maté. Nani? Le roi de la forêt ba bien kosara biso. Abanda ko kosa biso ki sinjoka lo biango. Oui, on sona kosara biso. OK. 54 visés bimi ku na pas falit. Boyo bien ngote. Mon frère, en tout cas, merci à nous continuer la question. Nabi yango yelaki. Na yelaki yango te. Bulu na bulungu na yeli mama bulungu na yeli mama olea na yeli mama morote. Ah, nabi so la so na vanda wana na bimisa pembe. Pembe za la déjà. Toute une question. Loba. Artiste Azuc 54 visas. Na ba résidence. Faut te préciser. Artiste Azuc 54 visas. Coup de chapeau. Bravo. Félicitations. Cause 54 visas et bandi les lotés. Ba papa wemba bazo plus de 5 quelques visas. Igwe Werason le roi de la forêt na ba concert toi beta na poto ba voyage toi salana azo plus de 200 ba 400 ba 300 visas. Oh mona ke batu ba kenda danger. Papa venam so mon frère azo ba visa belé. Papa chéri jibem piana ba visa. Ya motu ezanini. Et là on a pu roger na vendre des années. O vendre na mais na li pena préciser. Na ko préciser répète. Bozo ba visa mais ko zo ba visa ba dirait ba 5 ans. Ba dirait ba 4 ans. Ba dirait ba 3 ans. C'est toute la première fois tout le monde a musique na biso to. Kasi po botami le na musique. Yo mutakalata. O botami le na musique. Mo na bo mifunda. Mais to ebige tant besoin il y aura plus moins 6 mois. Le roi de forêt aura moins 6 mois mais arrêté ba. Au moins ne bo mifunda. 6 ans to ebité. Mais lelo l'artiste a jeli biso ko lobanini. To continuer la biso. Et là, on a loba artiste, d'abord félicitations à l'artiste. On a vu 54 visas. Et là, on a CPL Nango, et ça que artiste, à sali geste, il y a générosité. À sali geste, il y a reconnaissance envers les collaborateurs. Envers bateau, tout bazar, tout autour. Il y a mon tout, il y a un moana. Et là, on a pirogé, on a bois les fleurs, il y a un moana. Et surtout, cause la net les qui n'habitent pas à Bouende petit Bouende cause la visa en tout cas et ça geste mon boy est touché parce que Nzambe ko défi sa Nzambe ezali ko luka bénédiction parce que mon histoire ya les qui n'habitent pas à Bouende azali ngana yebi petit wana na shaba na yebi na shaba là toi oliana tout mon petit mon boy ayaka na zo yembela biso banzemba osa biso ba aventure tozo kabele ba 1000 francs bato musu pe ba bengana ye bazo négliger ye azalika to bengani ya roya kaka donc petit wana penza histoire na eza na histoire mo boye ya basi petit wana penza donc auta Bouende na kati kuna penza na kati Équateur mais alinga ki artiste aza petit mo penza alinga artiste wana fort il fidèle pe sur modèle na ye wana donc mutuno ya linga ye wana depuis mboka alors ambition ezalika mona ye na misu aki déterminé oboni histoire ya leki na sa Bouende il faut te ya bato belé dans la vie il faut être déterminé dans la vie il faut avoir la détermination donc il était déterminé à fonder basuwa pokala mona mutuna ye oya lukaka aye Kinshasa malgré que Kinshasa famille ezate tout le monde na biso mais à se débrouiller
à se débriller, petit à yibite, à salimabete, à voix, il y a courage. Il y a quoi yembela batu na banganda na babar est-ce que tu vendre yembela batu sala ba venti ba kabeleke ba 1000 francs pour vivaka. Alors lelo oyo artiste wana elo kwa sali po na ye en tout cas ezelo ko ya obetela maboko. On comprend na ba visa nyonso tu ya zui. Première fois. Meilleur visa nde ya petit wana. Meilleur visa nde ya. Meilleur visa nde yango wana ya leki wana po atomboli mutu mo be azalaki na se atomboli Licolo. Donc si il est quelqu'un félicité, n'a pas de félicité artiste ndenge à saligesse et surtout qu'on reconnaître ba collaborateur na ba proche na yé et c'est le moi malonga quoi. On comprend le pour lelo et belé comme azu visa bebu mangulu banine main famille yé benda azu visa à reconnaître bato baza pembe na yé en tout cas on a donc fait ça. Félicitations à Edi Badiata. Bof na biso quoi pour Nana Boduga sert na biso quoi donc Edi Badiata na fait félicitations ouais donc Nana Boduga pe mbote besengande balondo wana mutu na nga ya tongo va no rappeler nda donc bah félicitations quoi pour na geste wana en tout cas geste wana ils a bien mis touché nga pendant tant que humain pour tous ça ba humain tout le baga mabete voilà soki malamu pe zali tout le ba pe malamu ke mutu asali le mo malamu to betele pe maboko asali malamu c'est pas sali mabe to le bo sali mabe mais pour la geste wana penza ya ko reconnaître ba collaborateur na ye ko pesa bango chance en tout cas iloko wana bravo artiste et le retour dans le bas quand tout le monde a sopi biso na wenge nani sus Abraham a sopi ndoyi na o Mignon Abraham non Mignon Abraham vraiment niveau au sepeli visa niveau surtout que le visa et lequel mokil mobima na ba wario ba mo uti ba kamwe pour Mignon Abraham oza muto bimé pas grand leader Jibem Piana Oza muto kenda da ba poto avec grand leader atambuso mikile belé mais États-Unis banino tambola et Mignon Abraham oza muto kosanga piro généralement na oza muto lo kuta o kosanga ke yo oza na deux grands cars ay bisanga za na ba grand car mi balé yamba mana minene wana manu wana kenda ka bandu ndesomba ba fufu e yaka na ngodo na bi ke ngana ba Mignon Abraham oza patron donc o ko sutuke la visa te que oya boko maro ko adorer mutu likola visa eloko kutu yoroba salité po yorobo la ba bengi visa ye apesika merci azongi po yorobo aza quand même mobali mais yo penza Mignon Abraham o leki yorobo na koyebana oza chanteur obime pas grand chanteur papa chéri Jibem Piana okenda ba potongo trop mais comment on surtout que la visa bongo penza donc esopie mabe eloko wana ne penza sopie Moutara surtout que la visée est petit comme ça boende. Petit fali. Pour yena kenda potota kenda utata brazate. Mais kenda braza. Agenda ramdam na Brazzaville. Bon. Na zaïna na Brazzaville. So bon c'est mais on est en premier minute bam ton. Parce que attaquer ka minute bam parce que et bele pe bazu ba visa pe batasika. Na tori pe ba confrère mususu pe baza on a parmi bateau ba rokene la délégation. Bango na yebi bango te. Pardon? Nabi bangote. Nabi ne Mignon Abraham. Mignon Abraham mama sananga ituna bijou de Newade. Tuna Ali de Newade. Tuna bango wana masananga mais ça na lo baboye na lo bana tina. Donc ngana bi que Mignon Abraham a prêtre. Ta Mignon Abraham lo baza massa ba héritier génération mona ba héritier. Mais héritier so me ba tu poto ba 30 ba 35 personnes poto. Ba déplique ba même. Déplique ou ta memi ba tu poto, memi na ba porte-parole. Fabrigas si tu as même un pote, Fabrigas ça va qui n'a autre n'a pas porte-parole, bon qui ne bon que ça frime à boyer. Bois génération morte. Au tchara termina miel qui n'a pas mis ça fruit d'ici. Mais yo baso solo visa. Et ozo sepe là. Et puis lo on lequel nga mabe. Ozo le on ni pas fou kama. C'est le moins cher. Eh bana wenga za bon te biso to bana Aden. Il faut esprit. Mais le mon mboka lelo c'est vrai que takepe mona takepe nani mais par rapport à ba dire wana ba 5 ans 4 ans tu habité yoro mona ononde et bola takemba obike bola takembi to na Kenya mais esprit mona wengeti lelo ça va à la France ah bah oui
mwana wenga ta lelo letelo kuna olia esprit mais to mo na wera so na fungoli mo bane motema parce que to mo na akangela pe mutu ta le beso pe otu okende tana ti lo beso ba même pas musicien la Coste musicien la Coste muta memi lo beso poto bon musicien la Coste memi lo beso poto Abraham ba memi e pa ya leki ya wera so fali pupa est-ce que moni lo beso zolenga aya kolenga akumisa ke na ba memi non malgré que ngulu mais akeika préciser bon ça côté na ngulu te et bon ya za mission orchestre ona aza mission orchestre mais même quand ba même ba DJ Abdul ne ba ke participer na ndule ça va bongo pardon merci ngulu ba zole visa 5 ans ngulu ba zole visa 5 ans waaw ngulu ba zole visa 5 ans donc pour dire qu'en tout cas moi la maya sopi biso fort moi la maya sopi mais moi na mboka yo yebi makambo ngo ndenge ezalaka ba dire ya Kisinjora na kolobake wera so na kosa biso et puis yo baza kotake ba kolobake oumeli dans les rois de la forêt à Londres y a pas mbokenda te problème ati non keka dans Paris kutu dans ba biso la no pongi njora zo zonga lisusu mikili Kisinjora ye mo azana no fidèle te na nzoto na ye moko bo ageza fidèle ka pa mo tema ok susu ya zo kende Kisinjora aza fidèle te na nzoto na ye nzamba sale mwasi ya ko mobali tala mutu aluka corriger nzambe est-ce qu'on a mutu est-ce que to solo sika batu bazali wana za mutu te ye to be sika to tia te to be to tia nyama obe to tia likelele obe to tia libanki to ba to tia ne sika nini Kisinjora mutu olanda te so bolanda Kisinjora se yo poza mutu te Kisinjora ndenga za wana aye ko luka poto zelaka ba ke 2 fois 3 fois poto ya ke te akofinga teme ba bia okende na biso ke alobi azokende tala artiste ndeko na ngai konda ndeko na ngai mungala lelo fale ko bino mongala aza mungala ndeko na ngai konda obike position be batwa mo na be mo cher o mo soné ko po côté kuna ba beti ba boro tonde nini yebiso na biso o asirte côté le roi de la forêt dirait donc bino boyaka bolinga ngaka na loba mabe te o loba mabe poani bon so malamu ezali photo lobat actuellement l'artiste oyo apesi lokumu na bandeko na biso ba chroniqueur na bandeko na pe ba musicien la preuve on est Masano Minu Abraham petit na biso fali pupa ndeko na biso robo swag ba beta ka pe musique ezelo ka sikata cassette alanika lokola vienne le roi de la forêt même ba journaliste même ba comédien même ba tebele belé asalika alanika lokolo yango wana donc ça to betele mabo po alandi lokolo le roi de la forêt nenge amema ba journaliste ba comédien ba tunyo surtout amema o comprendre zelo ko lobela te zelo lobate donc ngai na to tira na logique soki mutu asali malamu to loba malamu soki afute to loba ka fute to zara na teka ba to timambi to lobela ka mabe non mais est-ce que ba ta personnalité à Weranson parce que Weranson a salé logo moko boite parce que bino ba collabo na ye ba odile manzaka ba pi Roger mona mboka et ça la monnaie nini ba papi le prince to kende kaka to kende laissez le temps au temps est-ce que yo ka ngo le roi de la forêt tant que nzamba peut ça souffle de vie to kende l'essentiel n'est que tu vivas bien tout le monde tala Ibrahim tout le monde a tek poto ka muteza danger na vanda na bon marché tala parler na ngwa si résidence ya ngwa ba tu suna poto ba vanda na bisika boté bana ba chambre bah oui siko pourquoi bangisa nga poto bato musu na poto bafanda na bisika boete mazalaka na poto lisoloka komboka zala na poto mais avandaka na condition nini avivaka wapi aliaka ndenge nini asalaka ndenge nini mazala na poto mais nga Pirogé na kini tala avenir na vivaka tala résidence ya wana mituka ebele non je vis bien donc bansanga poto te o comprendre Weranson apesa biso déjà pouvoir apesa biso opportunité ya kozala bien na bamboko déjà au moins na tala téléphone ya te ozambota betinga ma 300 mois ya na lobi bazo tala siko so Weranson akoti pe ensemble kuna onde bino makambo pe okene na ngodo ba voyage ba doit mo regretter na ba mission so mo regretter pourquoi pas batikala na mona Londres nga Pirogé ne na zaboye na za na capacité otinda moto poto nga rotina oui nga na capacité otinda moto poto oui na bimisolo compte bancaire nanga Pirogé dans la so carte nanga tala combien ça la kuna ça la route bien bateau ba hôtel biso et ça la bango bien pour na tambo na porte-monnaie nanga tala bimisolo carte bancaire nanga
autant la takara ni nezala kuna on comprend que dans la capacité il y a aussi na ne mutu poto moi bato tout bana problème poto ba mignon Abraham manani ko fingela nonga mutute yaka na olukelo visa OK non olukelo visa mais tu vas voir le roi de la forêt à l'époque mais c'est quand il lelo asali test une semaine après batindi mikili et bon et Cassian to lobito et baka le roi de la forêt na lelo wana mais apparemment ouais on a 4 centimes et bon catholique na inongo basali combien de temps catholique na inongo basali combien de temps alors quand si ouais on a changé temps Ouera ne change pas, Guigoué ne change pas, il est le même phénomène. Ouera ne change pas, il est toujours là. Marambo est un missing. Mexico, bolongo la raba, Ouera son à maman Mike. Pourquoi ça n'a trop? Pour le rognon se doit mon allélo, ils ont déjà les passés à Ouera son. Donc ils ont la sécurité. Oh, quand on va viser belé, Ouera son a déjà plus de 100 visas. Oh, quand tu as un visa en Mexico, bah tu vas aller la nini. Mukanda ya 4 biku. Ouera son a joué plusieurs fois. Que quoi ça va musicien? Tuna poka baton ba kufa adese ya kinkui na Londres après ça va mission va zorba délai ba 2 ans 3 ans ah bah oui et ça m'a ya kala ya sikate yo mozolo oyebi ngo mozo kamo ndenge et ça m'a sikate pas le roi de la forêt mais tout le monde a m'appeler parce que bataka ki ba loba Ouera son a kosa mais ko so ba bibazo on allait passer tout le monde que ça la monango déjà na biso mutolo wa kisinzo azana nous na confiance en nzoto na été ana nous na fidélité en nzoto na été bonga ukiza fidèle na batu ndenge nini nzamba sali mwasi ya lukia koma mobali donc eza amuto olanda te ye to tient na place ba ngulu obe to tient na place ba ntaba to yebaka ah ouais. Merci beaucoup batu belé je pense que botala biso na mona mboka bo continuer toujours botala biso mais mona mboka lelo pe réalité ya mbongo ya musique yezo mona ngondeni est-ce que eza kotambola na ba norme très bien toujours rouper kaka très bien musique etambola très bien d'ailleurs na yoka kinzembo ya fer et ouragan voilà ata mopepa ouragan nazalaki oningana te ata mwa ya volcan nazalaki toujours amour quand maman monotonie nani non abeti eloko ne kitoko abeti musique ne très kitoko rumba na biso eza toujours valorisé félicitations na faire egola ba biola luka ba sa ba featuring na bato ya likolo ya zo sanga ba featuring na ba malasa na ba taou tobema malage viens abso malage problème non ye bande batute ah moi on a ça tu as malage viens abso malage yo da chroniqueur matera mama nzembo ebira ngwana okaninga ayebi taske mtaema nzemba bongo suka na testament bane kona kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obinemi bolesinga poison flore nasala fere wapi mokili esilisinga lolendo lelo nasutuki zo moto ayemba bino bongo ziro ayembi na fere bino bomona oloka mokili mais nalobi est-ce que lelo soki le king amemi ba musicien pour tout king esa akufa ti na le king fallait avoir le king oui bien autant le king bino oui bien on te fallait le king ya ba musicien tout oui bien on te à part Ouera son to longoli Ouera na JB na Koffi Olomide le king te na ngana longola lelo na bien lelo na bien ah na bien mais ba tozo réclamer pe Ouera pas faire pas ko sala ta moi geste wana asa nini faire mi mata ba ya mutu na programme obine to za faire repenser pe na yo mona mboka obine to za boye ndeto za boye eza na orchestre mo ezo ke potoka mikolo orchestre ba okende mi ebele ba mema ba danser za bango nyonso ba mema porte parole na bango nyonso orchestre ni ba zo mema ba misa na bango nyonso ka mikolo na yebi orchestre ngo ka mikolo ngale yebi na ngo siko mutu na mtana programme na ye voilà et puis ba okende parité mutu na mtana programme na ye ba poto mais parité alors pour dire que mon frère c'est pas ça mutu asali A ba tu pas ça la A ba mso ba ça la B ba mso ba ça la C voilà donc mutu na mtana programme na ye tout le temps programme voilà mon mboka pour te conclure na biso le to ego zoyoka pour na actualité mais le roi de la forêt à quand to morote batu en tout cas décembre la preuve on est batu ba so yo ensemble na bimisika morote à Katani décembre asili malamoko décembre le kate tobi na morote décembre le kate tobi na morote ouais décembre ezoleba mbongo
Tobi na morote kalaté. Décembre les gars. Yebisa bana mboka o ba otala biso surtout bana poto. Est-ce que bacha elika que le roi de la forêt Azoya Paris, surtout Paris, Boubeta, Orléans. Oui, on a le but. Confirmez-le bana poto. Pour baser la pébi note. Ne bazeli, ne baser la fali le 25. Ne baser la Ferregola. Binope, est-ce que c'est vrai? Binope bo confirmer biso que bozana Orléans on a. Ils ont les fiche déjà bimé le 15 novembre. Le 15 novembre. Fali le 25 novembre, bino le 15 déjà avant goût, pesi déjà avant goût. Mais pour quitter Mboka quand? Parce que beaucoup n'aiment pas boulungu. Ça toye. Après total sinzela poto. Après total sinzela poto. Ba surprise des ali. Ba surprise des ali. Yo bika wera, tu wera son homme to ba surprise. Mais est-ce que toi c'est la pega yo pe na ta liste tonde. Problème exact. Total la rare. Toya bara butema malamu na mutema be jour ango kaka. Jour ango. Na mutema mabe nani siko photo ye ba mutema mabe nani. Ya bino bokangela nga goutte. Nakangela ko goutte. Biso ko toza pousser ko yo kende le roi ata yo mo ça na kebo yamba nani. Ça na kebo tira lo yamba nani. On dit de Mansanga to yambete. C'est boyamba odi là. C'est payé mboka. Mais na oti Paris odi na lobela. Na lobela mbana te. Jamais. Voilà. Ba âge na biso na lobela mboka o ba tala yo. On les ezali. Awa depuis le roi de la forêt zongi bat ba loba. A pesa biso couleur ba concert mo VIPT. Azan studio. Artiste soit dans un studio. Héritier Betawap. Héritier. Beta en Afrique du Sud. Alors. À part concert privé, pas beta. Voilà. Voilà le but concert privé. Mais on son alinga concert privé pendant minute. On son alinga public naie. On comprend. On son alinga public naie. Après on va passer pouvoir, on va passer un pifo. Au bon il va section ba on son ba on va maintenir tilelo. Et ça pour azana respect à fanatique. Pour azana considération fanatique. Ba mise belé ba katani pourquoi pas ba respecter la fanatique té. Ou la son sur tout monde a maintenir pour respecter la fanatique. Ya mo moni alinga ne ba bilo ba privé ya linga ko satisfaire fanatique ne. Ba na maison même ba mo ba yebi que président dans la studio. Azo travailler. Mboza na makolomi ne ikasala na senzela yoko. Donc we la son na na nzela morote pour yango ne ba yoka ngo na Kibin, na Japon, na Canada, aux États-Unis, au monde entier. Voilà. Concert privé. Et souvent on a fait ça mutumo bobeti et les qui n'ont concert normal. Il faut être concentré. Concert normal. Tout le monde a rendu mutumo abeti la so concert mingi zara ko fait le midi. Soyez producteur aye. Biso lingato so producteur. Voilà artiste ko fait ce produisait. Et bon yo habité. Ko fait le midi ce produisait moko. Abimisa mbongo na ye moko atia makambo po basala ba banderole basala bo po beta biso linga eloko wana te wera son faut producteur a miser o tiem caché wera beti mbongo ekoti ouais na tota la artiste na biso ancien artiste na biso Bomboko Jacques na ba dur na sorti médiatique net londi yango azolson ye akota ba fétiche et bon wera mtatinda kai akota ba fétiche et biso donc on a basi oyo abimana bango bamona basali ya Nzambe parce que atigela bango botutu na ye o azwakaki c'est ye mo botutu ya le roi de la forêt ye mo botutu ngo sino te solo to no lukuta ye mo akota bonganga na ye pa luka wera sona acha na liste ya batomiki alors ye mo na kende ko luka Nzambe ya luka lunga Nzambe okopesa bango nini ba mission ba yaka plus pour na ba sens fétiche baza ba faible pour dominer le roi de la forêt acha même voyage a mbisa ye donc okopesa bango conseil nini soko ye orchestre Hôtel Likia na kisi yeba ke carrière nous amu muke o kata na lokola Bomboko Jacques o kata lokola Bomboko Jacques merci donc elingo lo baké ka yemo mtazaki na ngoto na yebite o yo soto lo mama kisi se yemo mtazaki na point héritier aloba ngote point faire aloba ngote ajanya aloba ngote po basimba ngote japonais aloba ngote point miel de son po basimba gite Fabrigaz mumpe wana kutu so simbi o katana. Pour Satan, appelle ça à gauche, à droite. Ouais. Merci, c'était la pire Roger Monamboka, mais au Kolobani, na mission tu es le roi de la forêt. Oyo, Bazarana Igwe, na vrai. Bazarana Igwe, na ndenge que non. Igwe pesi mu Congo, il a changé position. Alors, boy. Oh, ils ont mis ça bon. Bazarako. Azana rata mouvement, mais Hermogo. Igwe biso pe toye, bate sort na biso, tabana maikuna. Et talibango so oza muto landa ba vent olanda ba mu pepe otira la bongo ça là na objectivité
zala lokola petit nanga bwende autaki bwende ayaki azalaki na objectif amona modèle na ye oyo yalingaka lelo yango efuti ye vie esengi bongo. Il faut être patient. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra toujours. Voilà. Donc, il faut être fidèle, loyal, na mutunayo, oyoyo zanaye. Voilà. Merci beaucoup, c'était la Pi Roger. Mais Pi Roger, le monde peut avoir YouTube, on va tout faire. Binot. Olo banini. Bon, misusu bakufa bisimba simba, misusu bakufa pressé, misusu pe bakufa bakindoki ba famille na bango. Donc misusu pe bakufa liwa normal pour liwa eza naturel. Naturel voilà. Liwa ezali nzela mutunyo so atanga na to solo la lobi lobi pe to kufa. Donc même kokufa nde na ba âge oyo eza penza bien te po esengela biso nde to kunda baboti, baboti ba kunda biso te. Tu vois? Donc ils ont ça la passe. Bino bana oh ba mise beaucoup fatro oh ba comédien ba ku fatro lelo pe comme ba journaliste ezalara bongo donc pour dire que biso tout toza ba lekinzela na mokili o to ba lekinzela mutu moto otika libende libela libela ate ata ba mbongo na yo ata nyonso tout to le kaka ata nyonso tout to le kana kaka lelo lobi bongo le roi de la forêt toza bongo na lelo to na ki ponza na répétition après ki ponza bo s'envoler na bino pona après bulungu après toya totali mamba poto voilà. Quelques dédicaces na bana poto batali aussi. Et le on boire bon. Le boire bon. Tu biso to boy ga Bruno Lubika mbongo propre ya Théo Zambrota. Ya Théo Zambrota. Fiston Ituku. Maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya mwana ndaku. Président Georges Tchata na Kolwezi bambote na yo. Maître Cédric bana lukunga balobi Maître Cédric Kalumbi. Maître Cédric Kalumbi, Lomombedi le baoba égale à Tchangu. Lomombedi égale à Tchangu. Tchangu na maboko, ya Lomombedi. En tout cas, bambote na bino tu ya Jean Souka. Viens na Jean Souka. Bana pointe noire na pesi no mbota to gaita gaïba moto. Te nazana programme kuna te gaïba moto, président Mobutu. Bino yo surtout. Donc bambote na bino esika bozali. Yobika Pi Roger mon mboka alela bino. Voilà, c'était la Pi Roger mon mboka oh tozala gina et tout la émission na bino. Je pense que bozu ba éclaircissement et pas Pi Roger mon mboka. Donc yazala bongo pembe alobi jamais oza la problème na l'artiste fali pour pas soki mabe zali ayaka beti. Mais soki pe bon la mo salami na nzela na biso akolo bakaka. Donc bato bo pensera que aza contre l'artiste était. Papa na le roi de la forêt. Merci encore une fois là tout beaux opportunités dans la biso. Il y a Aline Mouima la bosse on a raté depuis Paris toujours Tatiana Bitono, Dr Jackson Lubanga, Olivier Doumou, Tobo Sanité le jour Mike Katanga la bosse on a répété la bosse sanité bandego tout au botel a rappelé biso na Maroc surtout na Maroc la bosse on a répété na Marrakech on a base na biso pe vandi côté wana Brazzaville, na bandela sous Augustin Nzambe, Olivier Doumou Zawana, l'honorable Gaïtan Zawana, Anakin, Tomoni Bongo, bandeko tout va soutenir Abisso, Bruno Lubika Mbongo à propre de Bossa raté, Boskala la Ilunga depuis Kolwezi, na Bossanité, ba partenaire tout haut vraiment, Bandima, Kozanabiso Paris Hotel, na Bossanité sous-souté, bandeko tout, Arnaud Ouazagi pen assistance et émission Abisso. Je vous aime tous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise
vous concerne tous. N'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inaugurer ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.